bana na Nzambe mokili oyo toza eza ya biso te, eza mokili ya Nzambe. Toza na mokili oyo me lokola toza na mokili te toyebaka kotambola na kobanga Nzambe. Eza mpasi pe somo na oyo Nzambe yakisaki nga semaine presque 2 semaines passées. Ezalaki na moi na uti pe mosala na ye ntango nakomi na ndako navandi na kanda pe nazalaki mpena trop fatigué. Sikoyo navandi boye nakomona kaka neti mwa pongi ezoliela nayebaka nga nalala mapongi ya moi te. Soki nga nalali pongi ya moi na bene nga mpenza pongi ya moi eza domaine na nga te. Bamoko expectinga neti nakende kochirurgie na chambre nakoti na chambre nalobi nakolima na nga pe te nalongoli mpena bilamba nalati mpenza elamba na nga ya kolala nalati mpena na mbeto nazwi mpenza kweti nakitisi vola chambre moke nazwi mpenza kweti nakoti mpenza nalala pongi eyibinga. Sikoyo ntango pongi eyibinga nakomi komona nakomi 2 personnes nakokomimona nga nzoto na nga elali na mbeto me molimo na nga naza na espace. Sikoyo nazoloba makambo nini nga nazomona mpe nga nalala kiti nga wana nalali na mbeto mikoma siko nga nakoma awa nazokomimona nzoto na nga na mbeto siko nga nakomi andeni. Sikoyo nazosala effort neti nakende bisika nzoto nange eza nazokoka te neti nini moko bazobenda nga me nazoloba me nkoma ndenge nga nakomi mibale me nga wana na mbeto siko ndenge nga nakomi awa nazosala effort nakende kosimba nzoto namona mpenza soki nga me nazokoka te biedeme toza ya mokili me toza ya mokili te yango importe eza kati na biso ndenge nazoloba boye souffre la vie soki kaka souffre la vie oyo eza so te epamba 0/0 nzoto na nga nazomona me molimo nange ebimi nazosala nakomi lokola na monde mosusu nakoki susu kosala eloko te na monde ya mokili oyo mpona kende korekipere nzoto na nga nazokoka te. Sikoyo nazosala pembe mpongo nazokoloba nga bizala siku ndenge nini yango nga nakomi de bamoko namona kaka loboko moko esimbinga natala loboko moko esimbinga me namoni moto te loboko moko vo ezoloba nange ezomemanga bamoko nazoloba nazozwa loboko nanga nazodongola loboko wana po alasienga nde nalobi tikanga ozokende nanga wapi tozodunda na sikonga nazodongola loboko me azomemanga tozokende nga nalobi nozokende nanga wapi nzoto nanga yango wana tikanga ilashi mwa tikanga loboko yango ezokende nanga kaka tozokende pa ndenge tozokende boye bisika tozokende nazoyoka makelele bato bazolela bato bazoba sikonga nazolobana esika tozokende makelele abuni bato bazolela bato bazoganga lesika bino kozomemanga loboko yango ezokende nanga kaka tokomi pembeni makelele yango eye makasi bato bazoganga Jésus sauve-nous Jésus bazoganga tokomi pena siko pembeni yango bato bazolela siko aloba lobi nanga tala bien aimé pasi bien aimé mokili oyo totika mabe bien aimé nyonso mokili eza vanité tobongisa na biso soko sali eza na sa mokili oyo soki obongisi sali na yo te trop tard bien aimé ntango balakisi nga somo bato balakisi nga lifelo eza ya solo vrai balakisi nga lifelo bato ndenge bazolela bato ndenge bazozika bato ndenge bazoganga
Jésus sauvez-nous. Maboko likolo. Bazokanga Jésus bamisu bazoloba. Jésus azongisa bango na seba ya kobongisa. Ye bazoyebisa bango trop tard. Sali eza na se. Soko bongisi sali na yo na se te awa. Retour ezalaka te. Bato bazolela ngana zokoka kosiporte te. Nalobi bolongolanga awa non. Nazokoka kosiporte te, nazokoka kotala te. Kolela yande mwana sikonga nazoko mimona nazwi siko pasi ya bato wana sikonga moko nazoko milobela nga siko ndani kutu babwaki nga wana te mais siko pasi bongo soki bavize nga wana na kosuka wapi siko nazolela nga siko na makanisi nga nga pe bakobwaka nga nde bamendi nga esili mpo na nga bazobwaka nga kaka bisika wana na bandi komilelela nga nalobi nzambe sikoyo nasala nini awa pona nini ote komeni yo komona kolela nazotala bato mosusu bakangakanga bango na bakavi bakangakanga bango balobi ngai natinda bino na mokili mpo bokende bosalela ngai na beglize na nga nalingi hipokrite te na eglize na nga boza na bolingo te nga nakufila bino na kuwa balobi kuwa wana bomonaka eza nga bien aimé namoni Jésus na kuwa maya miso toyokaka maya miso ebongwanaka makila ifalandela lokola biso maya miso na ezobima makila azoloba nalingaki te bomona basi oyo nalingaki te ezalaki shwe na ngai te esika oyo basalaki yango mpo na bino te mais soki bozoya awa eza bino moko ezosalanga pasi maya miso ezokobima makila alobi kwa ezanga na kufila bino na kwa po bobika po bozala bien me masumu na bino tala bisika bozoya swe nange ezalaki boya awa te metala na beglise nanga bipokrite nalingi bipokrite te na eglise nanga boza na bolingo te wapi bolingo oyo nga nakufila bino na kwa wapi yango bolingo bien aimé ezalaki pasi aye kopesa ngai chapitre wana na Matthieu 6:15-14 alobi boyaka limbisanga ntango ozotala kote na yo sobongisaki bonga na limbisa yo avanga na kolimbisa yo nanu bongisa limbisa baproche na yo bongisi baproche na kote na yo te na baproche na yo oza koloba bana ngai limbisanga bien aimé tobongisa pasi ya ndenge wana sikoyo naye koloba ese ngai bokobwaka nga wana alobi no bakobwaka yo wana te okozonga na bomemi yo awa potala pomona bien aimé nasutuma boye nalalaka na 15h événement wana esalaki 2h30 naye kolamuka 17h30 naye kozonga na nzoto ntango nazongi nzoto nasutuki nabandi koloba nasimbi butu nazolela nalobi nake musala te nasanti peza nakuti na modi mosusu nzoko toza 17h30 nga na makanisi na nga toza tongo ti nayaki kovanda molimo na nga mpenza ezongi tranquillement ntango naye kotala boye ezalaki 17h30 bien aimé 17h bien aimé mokili oyo tosala très attention bayebayi koloba na nga kala te trompete nange elingi kosone alobi trompete na nga ntango kosone bato bakoya bakozala mukie ntango nayoki kombo ya trompete naye kozonga asa alobelanga likambo ya trompete arepetanga 3 fois nazongi na likambo ya trompete sa alobelanga likambo ya trompete nde trompete nanga eske trompete nanga se sone naye kozonga na likambo ya trompete bien aimé tosala très attention totambola na kobanga nzambe tosalela nzambe en vérité totika bablaki na yesu aza moninga na biso te alobi mosala nyonso oyo osalaka
yango ekokompanye yo, yango ekotémoine yo. Bien aimé, bilamba na biso te, bandako na biso te, bakame na biso te. Musala nyonso yo ozosala mpanza ya Nzambe, salela ye na motema moko. Yango ekokende kotémoine yo, bien aimé. Soki osali ye na gauche droite, bien aimé, eza pasi mpona yo. Pasi tosalela Nzambe na motema moko. Atinda biso na mokili mpo tosalela ye. Toya na mokili toza bapasager, tokoya tokozonga. Siko eternité na yo eza wapi? Soko bongisi te na Yesu, bien aimé, totika hypocrisie na l'église, totika jalousie, problème tomonana, tosolola, tobongisa sali na biso eza na mosamo mokili. Soko bongisi sali na yo te kuna trop tard. Namoni bato bazoloba bazonga baya kobongisa trop tard, bien aimé, trop tard tobongisa. Na saa mokili oyo nyonso ndenge baloba nyonso tosalaka tokofuta awa isi ya ba nyonso bapapa bamama bajeune garçon bajeune fille tobongisa sali eza individuel, sali na yo eza pa mama te eza pa papa te, toi-même seul obongisa sali na yo, sali la Nzambe na motema na yo mobimba. Tosali la Jésus na motema mobimba. Nzambe oyo tomona kate kuna pasi oyo tozoloba ici on souffre. Bien aimé, je vais te dire là souffrance c'est là, ici il n'y a rien, c'est là on paye tout ici là-bas. Si tu n'as pas préparé ici, là-bas trop tard. Tu prépares tout ici, ton salut. T'attends pas, maman. C'est le moment maintenant de préparer ton salut avec ton Dieu. Tu ne pouvais pas attendre, demain, après-demain. Tu ne sais pas, Jésus vient bientôt. Bientôt, trompette va sonner. T'attends pas trompette, tu sais pas, c'est aujourd'hui dans la nuit, demain, après-demain. Bien aimé, t'attends pas. Jeune fille, maman, papa, on prépare ici. On prépare ici. On travaille avec bien, avec sincérité. On marche avec crainte de Dieu. Sanctification, sainteté. Bien aimé ici. C'est souffrance qui est là. Moi, je témoigne vivant. Bien aimé, moi, j'ai peur. J'ai dit, c'est va me jeter là-bas. Tous vont les réclamer, bien va te dire, je ne te connais pas. Il dit, tu donnais des dîmes, tu fais tout à l'église, mais va arriver un moment, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Va faire comment? Va faire comment? Bien aimé, on prépare tout, notre salut ici. Ici, on fouille les péchés, on fouille tout le monde là. C'est vanité de vanité. Bien aimé, c'est ça, j'ai venu pour donner des témoignages là, pour montrer les enfants de Dieu. Là, il y a des souffrances. Dieu vous a béni vous tous. Bon. Amen, 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 amen.